Karine mère madoba kanga ependo kiti. Aseka ki omani ko seka msusu mutaka salokolo seki ya licho. Aseki kaka ke ba papa mi bimba boye. Comment on a Karine Mado ko sala vidéo wana bazu na TikTok bachi longa Gabi kuna. Ezaki ya solo ya so pe na ki su kana na tengi pe komba basi msusu. Parce que tellement baza bato ba uti na ba milliers oe, msusu toilette à coup direct. Ya tombola ka, ya tombola na ba mama na sepelane makasi. Ya tombola ka penza. Na ibite asaka na kisi to nini. Oyebi pete na butu pa monelo ngate. Na monde ténèbres pe to kuta na te. Maman yo confirmé que nandoki. Po abi batu nyonso nesi nga yebi ngate ke ya Gabi zandoki. Moura le que Moura confirmé c'est que solo penza. Mais Moura zalaki wanati. Moura zalaki wanati dossier zo banda. Moura zalaki wanati. Waouh, côté kuna baba penya waouh. Yango mona ba fille théâtre ba kufela ya la ba maman. Ya tombola ka ya city train. Tombola ka payer transport payer tra. Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit, à un autre où vous vous retrouvez en ce moment. On vous dit un grand merci. Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez capter cette belle émission qui sera présentée par moi, votre humble serviteur Décaré Bachia, Mobile Sango, l'homme de Boya et Makambo Ezali, garçon 1m70, Narana Parchak et Narakingo. Je vous dis un grand merci. Beaucoup de gens sont étonnés de savoir que Décaré maintenant ce Bolokoko officiel, oui, voilà pourquoi je suis là. Tout le monde le sait, c'est une triste nouvelle de notre sœur Otkobungisa Moko ya papa naïb ou abota Dorcas c'est Bolokoko aza éprouvé sur ces vies que babone na biso ya Bolokoko officiel to kotika bino pe bongo to photo sous to message coach no ba analyse ba vidéo nde to baki to porter que show ba photo sunga na aimons nous réellement vivants sur ces moninga za na passe to kotika pe chaîne ko fa bongo on fait toujours to porter MP na biso na kata chaîne Bolokoko officiel. C'est pour cela ces derniers temps beau souffrir un peu au monde absence à Dorcas Bolokoko mais beau a toujours erré il y a au monde la présence à Décaré Bachia. Je vous dis un grand merci à l'équipe technique qui est dirigée par celui qu'on appelle Washi, celui qui assume le son, image, cadrage. Merci aussi à tout le monde balandarabiso na Bolokoko officiel. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Avant d'abord de commencer cette émission, laissez-moi dire un grand merci na tout batala rabiso, pourquoi pas penser na Abakou que tout, merci beaucoup. Pourquoi pas Gaulois na ba Gauloise pour rappeler chaîne bon aura information il y a papa Hervé Awa en entière en long et en large na kata chaîne. Je dis aussi merci à tout Barota Biso. Laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire na ba tout babotama lelo, joyeux anniversaire à vous tous, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de Décaré Bachia Mobali Sango. Voilà, nos sincères condoléances le plus attristés de ma famille tout baza éprouvé ba être cher na bango. Nous sommes de cœur avec vous au nom de la directrice générale de cette chaîne qui est Dorcas Bolokoko pas éprouvé auto-présenté ma conduite na ba famille tout babous va être cher na bango. Nous sommes de cœur avec vous. Voilà mesdames, mais vous êtes déjà quand vous avez déjà compris il s'agit de quoi je vais parler aujourd'hui. Quand je dis toujours à ce moment de la décoration za radana si mabo comprendre que tu sais pas Miss Lolo, c'est avec Miss Lolo to be ta ma solo et belé ba émission ça et salami awa to ba nouvelle ba matière pendé zali autobaka tout me marmoza na kata actualité. Mais avant tout je demanderai à Washi si la même d'accord nanga fouer la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Miss Lolo. Merci beaucoup Décaré Bachia. Bonjour à tous nos abonnés de Bolokoko officiel. Bonjour à toi aussi ma soeur chérie Dorcas Bolokoko. En tout cas toujours ba courage. Bonjour à tout le monde, au Balingaranga, au Balingarabiso, vraiment la personne de beauté. Les Abakouke! Babi John Biden a yambi si la bisal ou pomba sen. Si la bisal ou na Maison Blanche, nandako bata John Biden, ndako a Pembe, nakata Washington. Washington. Washington, Babi si la bisal ou l'impératrice, docteur Sissi si la l'ivoirienne, Banotika si la l'ivoirienne, depo tika kawane telema wana muta olongo la zate po ba kokelo kote, Babi yonde diamant saphir, diamant vert, ya mukolo le kaka bango si la mwana 12 ans, na pesi bino na pesi yombote, lia kitoko na Maison Blanche. Je sais que le président John Biden azaki na besoin kutana si la bisalu parce que non. John Biden il y a États-Unis. Azaki na besoin kutana si la bisalu po. A Kamwe, star congolaise.
ma pesi mbongo batie caché na ye na étoile peme na Michael Jackson peme na Celine John Nicolo anglais hein ha Nicolo azo tourner na des rock ozo comprendre siko John Biden a dit non je dois rencontrer la fille en tout cas bazuli ici là rendez-vous la Maison Blanche bazuli ici là rendez-vous la Maison Blanche si la minute soit à la Maison Blanche na Washington capitale de les États-Unis Washington yaya Washington yaya yozo la Google zo beta ota zano yala bwa kalo batu yaya kokata ka soufflete yaya Washington n'a pas si John Biden mbote le président de l'États-Unis d'Amérique n'a pas si mbote n'a pas si Donald Trump président o alongwa ki honoraire n'a pi mbote n'a pas si Sylvie Bongo mbote n'a pas si maman Zozo na ant maman n'a pas si mbote maman Elimbizi hymne national n'a pas si mbote maman Afi Mayemba n'a pas si mbote maman Céline Makutima maman Yvette Pemba n'a pas si mbote n'a pas si mbote na l'homme o balobara l'homme capable hein babi notre tonton babi soro ke na restaurant kuna nyo sezali na staff Mbutalombi hein notre tonton staff Mbutalombi kuna il y a de la classe. La qualité fait la différence. Donc, ils ont un riz maricadé 33. Donc, 33 riz maricadé 75 018. Voilà quand on a Château Rouge, on a pas la batounion, surtout au Kende, Paris, bah, Betty Tourkuna. Il y a Hortense Diassoa, mais la 4 staff Mboutalombi n'a pas sur Mbote. Maman Lombi n'a exotique, Maman Lombi n'a Suez 17, n'a pas sur Mbote, Maman Anastasie. Maman Elisabeth Monge Mbengai, tonton Alain Akwete Amundala la pression Mbote, Ziko Pale, Sapo de Pale. Mon tonton, babi mon vieux cloclo manzambi de bundes na pression Mbote belé. Babi mam si la bisalou, azali na kati ya Washington, Maison Blanche. Yaya, tala, batu ba kena na bango poto. Non kaka. Moi États-Unis. Précisément États-Unis. Pour États-Unis ça poto de poto. Plafond. Ba moka gratte-ciel. Siko ya après kuna paradis on a raison. Siko batu ba kena na bango ba bete na solo na zaki place boy moni a place o boy na boy. Est-ce que au mona ki John Biden possible à un rendez-vous na John Biden. Bon mona Maison Blanche. Rien à dire, no comment. Si la bisalou na Maison Blanche. La Maison Blanche si la bisalou encore au même sur la terrain tout côté maman na sijango. Tout monde qui récemment tout monde a photo il y a des rocs. Tout ça qui si la côté na des il y a nango stati. Topé monument ande balobaka. Maintenant toilette la muki. Toilette la muki. Ne ba ngaki ming. Toilette la muki moni si la liboso ya Maison Blanche. Ma bibi fait ka côté na kata suki libanda ne bakanyela ke porte comment. Si la zaki na rendez-vous na Donald Trump. Non, John Biden. Le quoi si la zaki na rendez-vous pour vous montrer que je suis maintenant dans la côte à la Maison Blanche, je dois d'abord prendre la photo, il y a Libanda. Extérieur après intérieur. Il y a 4 pays. Il y a photo avant. Voilà avant et après. Joe Biden. Ya. Na biso que John Biden a limité que star congolaise a ça mbongo na pour na étoile wana. Yanga linga rencontrer si la laini. Ba solo là, quels sont tes projets à produire? Miss Lolo. Il comme né boy. Il comme somme les boy. John Biden a gentil. Na bien. Trop gentil. Oui, na bien. Azara trop gentil. Oui. Na biso grand fois dans les États-Unis. Tant que corona a mais les États-Unis ba préféré John Biden makasi. Pour ba no foot à moi na chaque semaine. Oui. Na corona États-Unis yokai pasité. Chaque semaine moi na zana moi eloko ne mo boizo kota. Siko so zana bango 6, so zana bango 7. Ba bénéficiaire qui ba kasi. John Biden je te salue. Hello, how are you monsieur le président John Biden son excellence. Ya Miss Lolo. Tara Google a yebigai. Google a pesa ngaba bonjour nyoso. Bonjour Miss Lolo. Hello Miss Lolo. How are you? Surtout journée mo so morning ate a déranger nga makasi. Batubaka ya mbanga mikono surtout pour na monsieur Google azala pesa mo na ngani. Voilà, vous comprenez que c'est Miss Lolo, c'est avec elle qu'on reçoit makasi par rapport à l'homme makamba kolo. Ta okota na makam nangate. Tala o ko kota ko na oyele mbele likwangola.
ya basakata. Voilà, Miss Lolo, tu me contes on a muké ciment pour que na mambo na kata aksuel. Tu me contes on a muké na tout mon assez trop tard aussi là. Mais ba fanatique ba beaucoup réclame bi ki faki mam sa bon c'est ça ba film mususu. Yem kayeba ki ko va na États-Unis baby à ça 2 mois ça fait 3 mois. Faka bon c'est totalement des films tout 3 films. A comment ça ba télé réalité SBS kali pour les match ba bi ko ba so ko côte ça ka mebi wa côte c'était qu'est-ce qui se passe? Non, problème est anini si la so à côte si filmé, ceux qui filment si article la film attend. Mais nereza boy tozangi ba filmer te ba film ezali kalaming te teaser ekota kalaming te film ekota okoki okoma. Mais qu'est-ce que tu as écrit? O sala ka monotonie, o sala tautologie te comment tika pe chaîne inspirer et respirer yokaka olika oh bela sika malikolo simba biki nyoso tu faut tika pe le boko epé maka. Si la nenga zaboye yo za sûr que nenga kuta na John Biden kuna nenga kenaki babengi se rendez-vous na John Biden a retourner na États-Unis na kata Maison Blanche te wana fa kuta na nanyo nani 24 heures chrono nani Jack Bauer fa kuta na Jack Bauer pour passer la histoire ya nini ya 24 heures chrono oui 24 heures chrono. Il y a le bis qui a retourné la Maison Blanche. Il faut que tu aies Jack Bauer. Mon Dieu, aide-moi à maîtriser l'émission parce qu'elle est assommée. Elle est émission. Si on retourne, il faut que tu aies Jack Bauer. Pour Jack Bauer, à la film, mais la Maison Blanche. Au monde, donc, normalement, si on a un collègue d'artiste américain aux États-Unis. Donc, c'est que si ça va être si ça va Sakana nango leke Sakana nango ya États-Unis et pesa melio partout dans le monde entier babi jusqu'aux extrémités de la terre yozasko moi na Nzambe aussi ma Bible au tanga verset biblique il y a Josué 1:8 que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Si la bisa le sakana, parce que tu as du succès. Tu es une fille de Dieu. Va de l'avant. Koutana John Biden. Solo la PC projet Vinao. Voilà, selon Joe Biden, PC projet Vinayo a sa réalisation parce que le président Mounene. Voilà, bon, ce jour, on a Mams, on a côté sur des prix de ISA. Voilà, mais c'est le temps oui, bien. Voilà. Tout le monde qui a fait cette émission, a l'objet ceux qui ont intention de faire mais quand limbisaye, même on dirait que c'est pas pardon, notamment Gingo Malekine émission, a l'objet à boiner pardon, ou d'accord, tu pardon, comment tu as ce qu'ils appellent ça, c'est pardon pour bobo pardon, ils ont peut-être manque à considération. Bon, le problème c'est quoi? Neti Gingo me soit boy pardon à Gabi et ça y a Gabini. Neti Gingo, ah ça n'a rien, Gingo mao, ah non. Oh. Mais na kaisa ni ça archange Michael pour ce y a Gabi a un problème moi archange au kitabu na bitumbe zati normalement sur total émission on a bien ya Gabi finga mutute aseka ki omani ko sera msusu mutaka salokolo seki ya licho aseki kaka ke ba papa mi bimba boye bana na basi na ndaku na ba alliance bokelo yembela mwana likolo nga bakisaka lobeke soki Bellevue azalaki te bango bayembi elinga ezala bien mais ndenge Bellevue azalaki bango ba oyemba ezaki jeton esili nango bino baba ko bobiki ezaki ya bino baba ki aussi eza esili oliambala na zela tala zana benga nanu na benga bato États-Unis ba pesanga la te yango lo baté moni oyo si la peut-être erreur alingala bon les tests ça rappelle ba écart d'air au moins na Los Angeles amsu bazana 6 heures il y a plus na bato bazana Boston na bato bazana Washington ils appellent ba 11 heures du temps na biso awa bato musu ba 6 heures du temps bato musu ba 9 heures du temps neti mboka aussi laza Washington ya Washington bo tira sur la commentaire biso awa tozali 11h45 minutes kuna bino boza heure ni pardon bo tira na commentaire po nazala moi ninyo si la minute azo respirer mon PPA air au rappelle que y a soloté s'il vous plaît mon PPA sur la terrasse était
solo te que son boule beti batalingwa la bafungoli terrasse pour boire abanye rien du tout azo respirer penya mo pepe penya o kake ya bien likona ngo ok na restaurant ya classe ngai ya mususu na olia nga pondu na nga awa sikone si boye penza sone ti bango ba boakeli si la jeton ne suki na oka ana chassa matia viande siko kotela neti ba papa boye pour mutu déjà soko za na mwana oza papa eza oza na 20 ans ba bengo pa mwana ba bengo papa siko batali papa moko boye irresponsable ko va charge ya bana na été mazo embela mwana mukeli kona on suka bazoki enveloppe non c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous bazoki enveloppe kuna za bongo kanyi museke ba peso $100 kuna za bongo oyi mindelo baka na système ya sasa miselekete ba sasa ba soda nini exercice amu selekete na rampa na mire kasi za ko kanyi mutouche ba peso $100 siko bango ne ba yemba ibongo pona bango ba monaki ezwaki ok sila azaki amsu ya olala ayoki bango te pe ana tana bango te ta distance te ya ou ta ta écarté ti amsu gingo ba ozalaka te na mukilo étoile comme une étoile ekota te ya $55,000 ba kosote beta la Google amsu bat bakasa na okosa et puis comme on a nenge zawana ba olongola kango lisusu te Michael Jackson a kufati mais comment Michael Jackson mona ki monte siko yo ya sila petit kalibongo siko tana ba biloko ba explorer aussi la zo sala star ya biso congolais banda mokili banda to banda ma théâtre ti lelo si la za première star o akoti si kombo na ye na étoile des États-Unis ya $55,000 eza tata na ngate za mama na ngate eza mbongo o so ba pesi mutu mbali bo so si mongo sa folie siko tala ba maîtrise de soi si la na ngona mama mbongo si la zawana te po bando bebisaka mbongo po bat ba fingela ye biso to loba ngo bia biso si la tindaka biso te afutaka biso te nga na volonté na nga tellement la lingaka sila na ya ko intervenir po na ye na kotika ete na otikete mais to mon peso ka gingo balobi ke ngaka bala asenga ki aide pas si là na belle vie mais si la zaki ouverte te belle vie zaki ouverte et nous na ka question libala ngo ya yo faut pas passer une cotisation to kitsani bilengi oyo ka kokuna ndaku ne sila mtayoka ngo oyebi soko zwi likanisi na yo omoni penser na o kwa ko kolengo batu te yo zwi likanisi ya kobala yo moko se décider que je vais me marier mais prépare-toi en conséquence mariage ezali pala nguba te mariage à faire part wala mariage ta moi si na biso na baluba baba la mutu moi cité ça l'effort bi luka mbongo no libala o luki mbongo no libala ke bala moi si da yo les restes cadeaux to sangisaka oui ndeko na sozo bala yemo ka pesa guna yi neti petit frère nga tanga nga bala yemo ka pesa guna ya lobi ba sombele nini salle à manger abeba sombele ça abeba sombele salle à manger na congélateur wana za cadeau biso nyoso to sangisa mbongo mais mbongo na libala biloko na libala somba ye moko biso to kamwa ta to ki libala leki na nga bali moi avant dernier na bisa $1,200 abala mwasi na ye abimisi biloko nyonso ba teke basenga atikala ta la tonga ba teke te bakazi masanga ne basenga ki nombre basanga te basenga ka soki 60 casier nyonso apesa kakola te moi mukie gi aza mukona ye ce qu'on a tout ya gi c'est que ça vaut rien quoi vaut rien quoi vaut rien yo babale la konde boisi ya okano za kala pasi la depo tilelo ya les kalisa obala sila mtapesa ka ote donc ko pio elote en pesote bon loba oboko loba biso on s'en fout to sabino kabo les chiens à bois la caravane passe to le sabino kabo mu pepe nani artiste comédien baliana ratin est-ce que bazaki bami te batala pere la chose na wana mutu yo so mtabengo ka tourner pas na maman comme si ami non et musa mona ki ozo telengana et surtout ba période ngo ezaki ke ba période bakanga ka epe moyibi o iba téléphone à Belleville ma iba téléphone yo iba ngote
Mikolo suna yoki o ayiba champagne. L'anniversaire. Aïe 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 aïe. On marié. Est-ce qu'un marié ko yiba? On marié à se respecter. Yo bola ba homme marié ba ko le ka ba émission ba oza ba droit de réponse. Ya za homme marié te. Homme marié vrai homme marié. To vrai ka mobali. So ba lobina li ka mo banalisant. Mobala swana na moi cité. Hein? Mobala swana na moi cité. Parce que tant yo benga ke homme marié wana. Homme marié na asundola no bana mi balé azo bango chargité à sticker la planète, yo benga homme marié. Non? Homme, ils ont déjà homme. H majuscule. Naebisio. Oh, nzababi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que yo za ressemblance en Nzambe, mozo reçoit na ba basi. Pour moi si basala na mupanza mobali. Moi si basala na mupanza mobali. Babenga moi si balobani 7e bête après le crapaud ngandi mangote. Pour balobi na Bible une femme sage bâtit sa maison. Moi ya ko bâtir eza le roi soto bito tchana na neba bayebeli maçon. Maçon moi si soit tonginda ko etelema kitoko ya mobali mso s'écrouler hein. Parce qu'un homme marié, quelqu'un qui se respecte, na likambo Gabriel a salé loté. Au banyo bokele ba jeton, o yebisi atang un nombre de personnes à sala bon mabe. Bongo ye, a sala bat mabe te na vie. A leki ne misha banyo finga dudu ke, dudu a yebo lo kokoma ko sala dissertation. Somme bi dudu ko sa dissertation. Est-ce que baza niveau monte na dudu? Ali baza niveau ni. Ali baza niveau ni. Babi dudu mta boma sans souci. Na yebisi batuka ke, dudu mta boma sans souci. On pas sans souci. Oh. Groupe sans souci de se kufa na nka tant papa et moi kufa yiti. Groupe sans souci tant papa kufi et moi groupe ko kufa na ngwa. Yo kasi mutu nyonso tout soka za na eloko na activité na ye. Façon yemo kwa entretenir ngo na mutu muso eza différent. Tant papa kufi groupe pe ya ngone comment ko s'écrouler. Pour administrateur asika a changer baba kamuna ye. Musu yo se pelate. Voilà. Façon na groupe wana zaki ndenge nini tant papa sans souci kufi. Soki mutu aye ko sala nini yo ayo kota bango nyonso fo mutu ala lambela bango mais na yebisi yote o surtout fi bilongo ko lia yambi bango apesi suna mbongo likona opa ya msu mutu mopa ya groupe chef mopa lingie o donc babuzobe comme ko sala ma après départ ya papa sans souci mais yemo papa sans souci quand azali na groupe na babuzobe zakite ozomona siko netinga na olobake gi alobi ya sana niveau mona douduté. Parce qu'au niveau mona douduté mais ba on ba ça comme ça bazoba. Peut-être za musala batamaye était nde batba monela ngo. Po yo mtamaye le faut va na bureau. Va na bureau za la cadre quelque part. Ba titre atengeli biso dans un chef de division dans ministère intérieur mais ozo yi ba téléphone. Mais titre na wana za mabe. Abi dona comme dissertation. Problème exacté. Ba ba premier na classe ba comment ba dernier. So tali bien monsieur. Ba les premiers ba comment l'échec. Alors qu'il faut bien le la fin d'une chose que son commencement. Bato ba première classe ba comment l'échec. Et niveau diambo ya melela wana oyeb sanga ke mtatanga. Natala o moninga. Do moninga na ebiso mtanwala kana ebi ngo bien. Mbebo na ina no ela kisake inwalaire. Misu na ina plata 26 akida mikie. Lole mo kilo de asa côte saki. Voilà bilonga ndolo banesa benga ya lule ndesi. O benga ya lule marionnette. Est-ce que ça logique? Bo benga likolo ngo bakisi papa leki na bino. Tala seconde misu na yekoma miki ya bossa ne longia parler na bango atako na longia ya lule. Na ebisio. A bossa le longia parler na bango atako na longia ya lule. Il y a bien lule marionnette sur quelle base? Alors babine sabine saye. Mais yepe ce que to benga pe marionnette pour ba yembisi. Oui, mais les Camerounais qui ont flèche aller accompagner la warrior. Tona sungo miss. Ya lula lobi boy. Ko yembela mutu na scène nde silembela baba ku na BPT. Mais comment expliquer aucun anda kwa mutu obandi ko yembele ne ko mabe. Te wana flatterite. Histoire à Corbona les renards. Tout Corbeau dépend de celui qui l'écoute. Corbeau a tenu à son bec un fromage. Naebisio eloko oh, que vous êtes jolie, que vous ressemblez vous sans mentir sur votre plumage. Vous êtes des ressemblants de. Parce que l'autre cause que la lema ba ko sa. Ba o sala te ba na lema yo sote. Te ba na fikine précisément fikine ba ko sa. Ba na lema ka te. Et loko yo yam sa ko sala ngote. To lo ba to te ba na lema ka ta buzoba ne ponyo. Bala lemba na kati ya muzo. Na kanguru mukusa. Wala mukusa mobile. Yo kana mselo moko. Moni lemba eza commune ya ba intellectuel.
Si on va parvenir. Ba parvenir ba ye. Même si on a sans fil baba no bengo gomba masina. Papa bolo bonza ko pa son âme. Sans fil na biso. Banda ba parvenir ba ya sans fil comme mai na balabala. Pour nini bato ba wuti na ba milliers moko très reculé ba moni siko sans fil. Asomi moi le pas on est mokie boy. Asomi un quart. Place au tonga pour perdre zate a Alexa mai na nzela. Oh mutu azana mayele. Jamais qu'on Alexa mai na balabala. Faut canaliser le canal mobo pour a canaliser mai. Ou soit le quoi ba soma soma ba panga ndam. Banga ba saneni non to sangisa mongo to sala canal caniveau mobo pour e canaliser mai ke boire mana tango kitisa ko moni caniveau na e boire mawana. Parce que tellement ba za bato ba uti na ba milliers oe em sous toilette coup direct. Ya za parvenir. Ça moi lemba te. Azamwa commune yamsa. Azamwa moni nga vana na lemba. J'ai une famille à Lemba. Yam ça a parvenu. Bananga avant la Lemba, la monnaie. A parvenu. Le quoi avant la Lemba, dans l'Incolobate, dans un mois na Lemba. Na vana na Lemba. Mais na moi na masina, na yebi bana Lemba, na yebi savoir faire à bana Lemba. Ba parvenu. Ba zaba intelo. Ba parvenu nde ba yeroboma Lemba. Ba parvenu. Yam ça a parvenu. Quelqu'un qui dit que bango nyonso tunde bazawana, bazaba zoba, tolongolaka ba rési, ndem to ko ça dicté français. Complexé. Déjà non dicté wana so ba bien comme dicté azang ça emo na suka. L'accent nini grave. Siko ngasta ba oye sangala sala dicté wana, na banana on a commis dictée française. Na tie ba ena mi balé bien à respecter yango. Na tie na souligner. Na tie date. Na tie kombo nanga na ye na bandi azana problème rokoma ya lobi na gi ala na été yem c'était la bourse te abengi biso nyonso na yope abi yo balinga ba résister na lo bango ba résister soko tala émission yoka o yam salobi pona yo abi boye yo linga opesa e déclarer ba chia ba ko mobima sikoyo eloko ngo elekelanga ba rezi ya babika yo ne mtolongola biso soni ya ngana ebike yo tanga makasi longolanga soni ya ngana tanga na ngati et puis YouTube ndezabo basenga ba nga demande d'uploader na ya YouTube nga moko siko neti yebo mtatanga mingi faza na bureau bato batanga mingi baza bato bazala pembe na président ba conseiller président ba ya sa président moni moka po tamoleza la boy ye ata conseiller à prof morte ata assistant ya profité mami benga kaza mutamayele ozo lo bakenga problème na ngazaka sila yena na sila bazona problème ni il est nini ya sala papa na problème parce que basala ba jouer kana kala il peut sa tête la kala peut-être ozo na idée omoni ye banda to banda théâtre tina nde na sisa bona mona nga yete ata na film mo te kenda sango neti nga so ba beti punda ba moni Miss Lolo so ba beti poisa ba moni Miss Lolo ba beti balabala ba moni Miss Lolo ba beti lisola muninga ba moni Miss Lolo siko ye même président na bobo alinga koute ye mutu munene lo kwa bobo benga na SN poli tala siko sila za camarade nete mais ya vani na kiti ateli soka sola lobi ke nga prom na ngeza ka sila n'est pas ton ami bobo respecter ka sila pas bobo kutu na sila la théâtre bobo kutu on respecter sila mais ki zengi ya yam mutu lo kwa kalebas Miss lo kwa ka todi ya ozaka bongo. Mais comme si le lobby, on a raison de bobo. C'est pas Muscador. Non pas Clark. Pas Clara. Na yebi koute. Ye na yebi ete. Parce que tellement qu'elle est azaki impoli bobo benga na ye. Et puis bobo apekisa ya tanga kombo na ye. OK. Apekisa ye. Yango telengana. Mutala la na bureau. O place la la. Na bureau chic mukadi na Shebiso TV. Na kasa fikini alala kuna alongo na sinela na zalaka alonga lala kuni zeki pa bango te babenga na yi na yo kaka babenga na yi c'est pas soda OK namona ezali pa bango siko talenti mutaboy alobanga na lingaye na yebi yete yaya on a prendre numéro na ye faut que linga ba linga yo beau garçon. Attends, bonjour, faut jeter mes à la tête na tali na ligne nde na linga na mbali ye azate azakat mutu munene bongo ya pardon ate mutu nende azana ebwana wi mutu nesiko mutu ebangsanga omona mutaboso lali na ye obando saba cauchemar c'est un sale garçon o saba cauchemar bambumane wana normalement e ko bangsanga na kasalisi mutu akisimbi makambo eza minene ko sekate décarré
Yo liga esi, bareza liga lingisa ola ye. Manoka ogesho. Ya lobata. Lobata. Siko vraiment omoni muta boye. Aluka to simba yazo makambo. Ya. Na simba na ngayo sute. Na peso ya makambo. Pona mona cheno malota mateko motalama. Ya forcé. Forcé. Matsa su ba ninyo. Siko yona moi si wana salite bokomi ba misana nga. Na laquelle bino à partir lelo bokomi ba misana nga. Boko se soumettre na ba ordre na nga. So na bo finga nga bo fingi. Lobi bo finga nga bo sa emission bo finga nga. La vie. Wana za salite makasi. Talaka mutarata vie na ki danseuse. Abwaki ngunda la YouTube. Potango monaka. Abina na série wana. Potango yo mona. Mutazaki shega ya ninyo ya boulevard triomphal wana. Potango okende na ngwa. Yazaki shega ponga bit. Oma yazaki penya so tangi biographie fio yo kamawa. Abimana batu musuna vie na ye. Ya bimana bata maboma, ye bazwaye na mawa. Ya bimana bata maboma pa lukaka eloko olia. Siko ayo finga mutu lokwa ngai. Ota la mutu osala émission tala polo kingo munene. Lokwa torsion na ngai. On a torsionné la chambre na nga. Siko ayo finga ngane ti boy, nga penya mna lati bien boy. Ba bleu bic. La chemise à rouge à Chanel. Yaya. Na boki be mama yakana nga ya qualité bien. Liko na ngola ko ozata ba bijou tene la tiete. So na ba na bakisa nga sanga pe wow. Sko elongeza nga kuto lo alito ina force nature te na zada bien. Na ebisio rien à dur. Comment na Karine Amado ko sala vidéo wana bazu na TikTok bachi longa Gabi kuna. Mais la vidéo ya Karine Amado tiko ta nkomba Gabi te. Mais Gabi réponse directe ya Gabi. Et ça manque à respect ou comment? Oui, manque à respect. Au monde na vie so mutazo benga mtundoki seke bayeba ni bien na monde. Pour ngane na vandi boye de carré jamais na ko bengo ndoki. Na yebi yote to mona ni ka boye to yeba ni nde to sola oza petit na nga ozaraya mopo bengi nga mère boni. Ah mère na nga na oki babwa ke lomba se salinga pasi. Ozo comprendre? To liana te oyebi pete ina butu po monelo na nga te. Na monde de ténèbres pe to kuta na te. Mbamo yo confirmer que nandoki po abi batu nyonso neti nga yebi na nga te ke ya Gabi zandoki. Ozo comprendre? Abi batu nyonso ba yebi ka zandoki. C'est que yeba zandoki. Nande amabete n'est-ce pas bien Karine Amado? Oko benga mutu ndoki te parce que l'état na biso likamba l'état bakangela likamba ndoki bakangela ngo. To pezaka ba mona biso tango to lobaka. Toi rovanda ka te po ba yoki osali droit de réponse. Na émission wana ya Gabi atanga ikombonote na ndenga mabete. Parce que tant yo lobake o kimisa lipambo noté laisse-moi te dire une chose. Somme tazana ba concentration. Azara na ba combat ebele, ba tentation yaka. Preuve ane yesu tanga utaki 40 jours na na montagne. Tanga zo kita kuta na diable ebisi soki réellement za mwana nzambe. Komisa mabanga o mapapolia. Yesu ebisa ki l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Akene sou plus loin. Alobi soko za mwana nzambe fuka melangai na opeso nyonso tout. Yesu ebisi arrière de moi Satan. La Bible nous dit, Yesu azong c'est une écriture. On se prosterner car devant ton Dieu. Yaya tentation yaka. Moi nzambe nyonso likana tentation preuve neba na Israël. Mer rouge bakatisa ki na bango bien. Ko le ka désert ba ngala ba sala bango ta une semaine kaka. Mais nzamba sa bango 40 ans na désert. Katsa désert ba souffra ba mona ba yoka pasi mais ba sapatu na bango. Na bilamba la bango etika jamais okoma isé. Et ça etika la jamais obeba. Donc déjà nous on répondre. Et zola ça déjà que au kimisi li pambolino yo moko o pousse yango sous mwandam. Yango ba sa biso soko za na ba prière se concentrer. Ils allaient vraiment hors caméra, ils allaient hors téléphone na yo, surtout soko za na ba jeune. Siko ya tout le temps oyo fanda ki na prière, tout le temps ozaki na jeune, oyo bebisa on pona likamo bo batanga ki ata communauté. Muto ya ki ko tanga kombo ya Karine, ezaki nde nani Mao. Tango ya ki ko tanga kombo ya Karine. Mais ya Gabi tia sale mission, alobaika mwana na finganga. Atanga ya communauté. Ngapi na finga ya Gabi. Ngakuna kenana ya Gabi mabe. Mais Gabi joua monanga to yambala to seka, atuninga ka yo zala bwepwani. Et si li yaya. En soi ça rane problématique te. Aza mutu mo boye, a message neti ngala message ngala matumboli. A mutu mo a message na matumbo mais en soi ça rane na problème na mutu te. Parce que eloko Karine sali eza manque ya respect parce que Gabriel a sa pena ndekone nene. Ozomona a pena ifoku.
Nene tango ya oyoka ke bafingi ya nendoki aolinga pete. Ouais, donc c'est ça. Ce n'est pas gentil. Comment on a maloba ya Karine Yamado, comment on a comment on a réseaux sociaux, ça nous fait voir qu'on dirait il y a beaucoup de choses. N'est-ce que la spiritualité wana, comment que bakango dan ndoki ba comédie belé. Ils ont bangi ça paye elle kambongo. Mais ya musuye pe Karine Yamado bakanga pe ndoki. Qu'est-ce qui prouve que bakanga ka ya Gabi bakanga été? Mutu po ba muninga ndoki, faut zapper na misala wana. Bata ba science okilti ba yeba na ba signe na bango. Ba pasteur pe ba kota ba yeba na pe na ba signe na bango. Sko yende nga fingi fingi ya Gabi ndoki. C'est que yeba za ndoki te ya. Voilà. Bon ezali kama bomba place wana. Tant comme nene na se rappeler l'émission de Talaki sorti médiatiquement nena salaki alobi surtout la bonne mémoire tous on ba vidéo kala ya Gabi a parvenir ko bebana na soudia tana moi sinae pour na belle vie kandi. Mais aujourd'hui comme on a lelo belle vie kandi famille libota ba ko taguer Gabi de tout ba ko finge pour na loba ka linga sila. Est-ce que trop le ba moi humanisme na famille libota za la raté ou comment? Exacté. On est ici là. Muta benga Belleville dans groupe Simba. Belleville tanga longwe na pas ma vie, pas nova na pas ma vie. Tanga longwe kuna na groupe ma vie kene na groupe sans souci. Ko ya na groupe Simba za sila. Ya to bossa na rabola mu muninga sa elote. Na groupe sans souci azaki na pleuro akoma na ngoleloti. Sko tango yo moni batu oyo bavanda na yo. Ba ofinga Gabriel faut pekisa bango. Faut pekisa bango. Muto azapenya na sens ya kibo moto. Te na lingi biloko wana te ya Gabi aza pire ser nanga en tout cas la lingi biloko wana te elinga esila mais soki mwana lokola mwana oyebi kaza mwana masina aza mwana changwa a demeurer dans le noir aza mwana changwa tanga pe na bekola changwa masala lokola mutu mo boya akola so wapi ya nde wala mwana changwa na pesa mbote demeurer dans le noir na yebi na ekolo tanga na yebi na ekolo tanga parce que comment on a demeurer dans le noir azaka attaché de presse à Belleville kwa ko finga ya Gabi directement to mona Belleville tatindi kuna za neni tindika tiakal nga basala ngango serena na ba prom na tendresse Belleville muta benga ngabi yaka kozwa mbongo ya mamodala mais na kenda kuna na kuta etake tournage na vana na bureau ba ligne la nga boule tendresse azaki na magie ta ba kenga za na bureau azali na magie te et puis na benga ebisinga zela ezaki déjà plan na bango déjà ba salaki avant on a longwa ndako na lotaka ndoto na lalika pongia mukiebo na mona libulwa munene batumi baye na sima baolinga batindika nga mwasi na mobali tango batindiki nga penya loboko moko elongoli ngai mibalo batikala na sima nga batindika nga nde badina libulu ezaki très profond na comprenait ki angote na mona bilongi te nga azaki boye bango za sima na comprenait ki songe nini vision ana te hein na ko comprendre ngota bakanga inga skoko kanga nga wana nde bakanga ki nga wana programme na bango ezaki ke nde bakanga nga jeudi vendredi magistrat oyate selon ndenge bato ba ko kanga nga bayebisa ki tendresse ke vendredi magistrat yaka na été magistrat wana yaka na vraiment parquet penza mingi te soka ye samedi ya place dossier na kolo dossier wa saki na dossier nga soka ye na été samedi ta mutuka makale ya na sambite mba moko pio na ke prison makala siko tande nzamba confonda batu loboko na mona ki elongola ngawana so tangi na psom 91 o mona malobo liboko o balobi ke nzamba otika ote otombe na nini même na psom 23 Éternel est ton berger, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Adressez qui peut y avoir table. Naïebisio, le bonheur et ma... Sikoyo, Madame Nabisonde Azaki, magistrate ou Azaki na dossier nanga. Nga bakanga nga na kati ya bureau libanda te. Libanda te. Omoni nda yo ye awa no va na veranda te mais na kati ya bureau. Bakangela nga na kati ya bureau. Wana Marina nani ba osala sambla lokola batu bayebi likambu te. Na libanda bango nyonso bango baloba nga na oyoka. Nzamba limbisa bino.
Ozo comprendre. Ba trikelanga kuna. Problème de bango ezali ba mona nga na prison makala yaya ezo bino tanlelo te lobité. Nazali. Tant magistrat ta sambisi biso ayoki. Oh. Amona yo pe ezala ko Babylone biso mona grave. Ba magistrat ba mo ba vana batali o eza dossier bidon. Dossier mo banal. Mais le quoi les gens qui n'est qu'au funda, bah sambisi bah c'est moussa bah pesi conseil. Kunanga na ebi yango ndenge fonctionnaka. Ndako la bango balingaka sanjo la ka mutu moko. Omi manika kolo pamba fagia za deka na ngambu moko. Na bibo ya gabi eza shwana eso ka lobi alinga sila. Eza shwana eti. Kolo bakena linga mutu ne komi problème. Wala sanjo li sila. Neti nga na linga sila makasi. Na linga su musala na ya salaka. Ya gabi abisila so akoti na sena sepeli sakai. Wana za péché. Donc so na za camarade no na ko kumisa washite. Donc faut na ba no ko sanjo la ko décarré au sala ba émission no bia boina no. Muninga peso sala ba émission bia na loba. Oza peso kena ngate. Eza opinion na nga. Ba sela ngo débatté. Ozomona. Donc eza ka passi et a passé ko tala to vivre na ba hypocrite. So si la ngala si la ke si la na linga ko na linga pe ya no. To na linga ko na linga pe mutu kingande. Si la zoro problème. Ya limbisanga. Na lo mama famille na biso babakuki. Ma to pa la famille botate ya. Na okeno lo mama neni po ba lo bakena fingi. Na linga ka ya no, na linga mavi ya, na linga ka sila, na linga batu nyonso ba joa na ninyo. Na SB. Voilà, bon séjour na Belgique à mon ami Moura Mourada. Oh! Ya emana biso moko. Na kata Belgique banguna bakwe ndenge satana kwe yaki bakwe lisusu. Maintenant zela ya bwaka matière toleka. C'est l'équipe bengi mabela jeune fille. Mabela onena. Na Belgique. Bana ngo basa ba impoli. Baba ku benga ke jeune. Moura benga ke jeune. Nango o ya bota poto ke pese respect. Nani mwana ne a. Ngala série 7 ya série 7. Parce que toza ba impoli par rapport à yananga. Ngala la ne na sima. So ba benga jeune fille sani kai bango balinga ki leki te ya. Balinga ki leki balinga baza mikolo te. Bango balinga ki leki. Parce que ba benga jeune fille comme isuke impolitesse. Na kambo likambo yo. Mais comment peut tu na série mo tout temps comme tu peux ya kansa ba to pa pamba. Ko maman peut maman besoin peut babi soli bali comment ça sombele penza na artiste na comme. Ezaki ya lokutate ya solo. Ezaki ya solo ya so pe na kisu kana na tengi pe komba basi mususu. Na yebi bango. Basa problème na ngate so basalika ri na ye. Moura le bisi ke Moura confiance ezaki ya solo penza. Moura zalaki wanati dossier zo banda. Moura zalaki wanati. Moura zalaki wana expliquer peu bien. Ba telemaki ba tiki ye ba ke 40 minutes ba gelo sani. Ko solaka non to sala beste. Bazalaki na bolingo yango baswanaki. Baswanaki ya bolingo. Ya tombola ka ya tombola na ba mama na sepelane makasi. Ya tombola ka penza. Na ibite asaka na kisi to nini. No tala boy pe. Normal ka. Normal de. Na ibite asaka na kisi to normal de. Ati. Maman par rapport. Ya. Pardon. Na ibite atuka. Balaka ni ya okuna. Babi comment c'est boy is good. Kuna is good. C'est ça je comme oui na yebi. Kotana ni ote na yebi pe ya defi mo na yebi mana bango pe. Ba beta kote kuna pe non. Wow, côté kuna baba penya wow. Yango mona ba fille théâtre ba kufela ya la ba mama. Ya tombola ka ya city train. Tombola ka pe ya transcope ya tra. Na ebisi yo. Ye kuna ba jeter. Donc c'est ça oui, na comprendre. Ba hollandais pour na ninyo. Ya. Ba geste gafo tu vas comprendre. Voilà, vous avez compris que c'était Miss Lolo. Avec elle, vous partagez un peu par rapport à différentes actualités. Vous avez dit, on a invité au Tolobi, Tolobi, Miss Lolo, comme Robakisa. C'est comme Robakisa, Tolobi, Nyosoya. Ndende on a so la qui poto et salinga bien. Moura bon séjour à toi. En tout cas, nous allons la bomba. Babé banani.
Bato vanité des vanités, s'il vous plaît. Vous évitez dans les commentaires. Bato vanité des vanités, na bon dans commentaire. Moi, qui poto déjà 1-0. Nabi bato vanité des vanités, so bango ba qui poto ba beta lisoloté. So vanité des vanités, bata mo mitara la po so atina biso na bilamba te na mukilo. Yo zo la te lambo zo tanga la griffe na ngolo bi vanité des vanités. So muninga zui vanité des vanités. So yo zui o nzamba pamboli. Asala ba film ya Muyombe gauche, mais nana yebi star Muyombe gauche t'es pas à l'époque, so Muyombe gauche bandi molimo tout le monde allait regarder. Pourquoi bon le problème ngeza ka ke soko saka musane bien félicitations. Mais soko zo sala plagiat de wana boy. Ce qu'on est si so ba bi o sa tête le quoi Muyombe gauche. Isa ma bepete olandika ligne wana loba a na lobby boaka muntu boy omoni kutu nante wana théâtre te Miss avant la question suka wa je parle pas 2 minutes Miss question na ko les sont bonté nataki émission mobo ya tula ya mwana na yolona kuna ya mwana na ya lemba na wazana na fikini kuna alobi nzembo baloba balembe baloba nzembo ya madilu a confirmer biso na télévision biki libanga wana qui ezambo qui est si là parce que si le bana madilu est-ce que maman bezaki zaki solo au capite solo ngo madilu aza camarade na bango te au moins lelo pasteur Marcelo a eu problème face à pardon la cher na maman loba ya papa Wemba au moins to comme sakana na batu to comme sakana batu pour la télévision YouTube montuno sa toi comme na ba na moi ba zel moko boye ya yo vanda kotanga kombo ya n'importe qui madilu aza n'importe qui te madilu aza star ya munene au moins époque oyo nde to tia ba star na biso ya minene to tia le kwa pa kofi madilu amuninga na biso te parce que si là abima na star ya munene na ba finyo so théâtre oyo yebi ya sango ba kenda sango ba yo bimisela so mibali na bango musicien o ba confirmer bango si la ndova na ndakwa munene na ipen a tambola série wana jeune fille to papa moko boso ko tamona vitara se ko zali si la bon au moni ba fille bazaki ba fille à théâtre o ba ne ko envier madilu mais siko si la ndé confirmer madilu parce qu'on est nzembo wana ata boyembi si la première place aux États-Unis na John Biden au solo là ba kamba contrat ya vie na ye est-ce que ero azapa na taille Hollande ki zenya mutu munenana non. Maintenant, au côté il y a pasteur tout le monde a récemment pasteur il y a 100% tout le monde a fallu tout le monde sous pasteur Marcelo ils sont en musicien qu'est-ce qui se passe avec des pasteurs bon maman papa oui a baby ça a sacrifié génération mobile na mangolata bon ba soki kester a chabat bateti qu'est-ce qui se passe avec des pasteurs congolais problème est ça que ba pasteur maté silibango baza sous inspiration te pour ba pasteur rebelle ba banena na molimo ba komi na bonzoto ba pasteur rebelle baza ba pasteur ya Galate au Paul Tuni au peuple Galatia au baneki na molimo bosuki na mosuni comment est-ce possible pasteur au lieu ça la publicité à Yesu au comme ça la publicité à musicien peut au akufa déjà baza sous na matéate baza li sous na matéate et là ils ont manqué ba pasteur rebelle à RDC sagesse baza na ngote ba cause en intelligence mais baza na sagesse c'est ce qu'on a senga ba pasteur beaucoup ta sous profondeur 50 ans peut ça nos sagesse d'intelligence à Salomon papa mbasa kufa ya Bible yebisi biso ke génération oyo eza génération corrompue génération perverse papa wemba ta Bible quand même makambo ya zala kité ce qu'on ndeni oyo continue kata ba salité ya génération o donc papa mtatina ba kununa basi machete to yeba loni to luba pasteur azan singala kingo ala morceau dire pour tout le monde dans cette émission la ninga mabe pardon te po ya zanani asenga pardon te po ya zanani so asengi pardon na charte ba kene la justice approuver ba tout place papa ma baby si génération oya lobi ke papa ma baby si aya reprouvango oyo tanga ma papa ma ya bifia papa ma zaki mannequin papa we mazaki mannequin so ke la baby mi fo ba latsa e oh village moloka ita ba uta oteka ngoya zala kite aye maman ezo le kate papa ma bonda ko amazon fana na nini eza yemta somele papa wema to ba maka mususu ni to ko loba na télévision bo maka pe big saka skoleti bo mama amazon na siliki président Chikito mushashina za osilika bala viva la musique ba siliki fo ala ksabango bo tanga kin kester pe batune ba osilika kasi
eza suriété ya onzo mona ba pasteur ebele babungisi batunzela nzambe ebele babungisi batunzela nzambe mais oui pourquoi pas bana nzambe ebele nabi comportement ka ba pasteur baza ko afficher bana nzambe ebele basi bapengwa na bango ba pasteur ebele ba égarer peuple de Dieu au Bible lobi ke ba pasteur ebele bazote ya pona mabumu na bango ba komisi ba peuple de Dieu boutique eza na Ezekiel surtout eloko wana ndenga nde suksanga mutema ngai ngana kabanga mo ya kosenga na kokate na nganga moko penya na volonté na ngala la muki boye na miss bana village molo kai babomela pasteur papa Marcelo moto ba kenende ba okene ngala oyepse bonga mna isaki atema te mpona osengele pardon nde ba okene ba kena so ba kene na justice ba kei so pe ba bobele bo ba bomele moto mais eza malamu te batika balobi laisser les babi qui se repose en paix laissez-moi enterrer les morts botika bato bakufa déjà bato voilà qu'on soit déjà mis avant ça va dédicace na yo un mot par rapport ya pasteur Mike Kalamba félicitations le 27 juillet 2024 au Zana stade de Martyr à tous Afrima Award na États-Unis félicitations na Afrima Award félicitations aussi na Madjabou Rafiki donc te nga za mtafalite nga pena non féliciter fali nene bon maestro na moni tube moko te o Fabregas aza neti trophée kozwa trophée azwa on a tube ni nous comprendre et bapesi yango selon bayamado bon félicitations à Fabregas félicitations quand même biso toze la App Award ya Ferrego aza nominé toze la App Award déjà les colo ya Free Madame toza mingi oloba te tozela ka papa na biso ke nous ba trophée na dédicace na ngala pesi en tout cas Dorcas comme opime na ngai malgaza matanga washipa comme opime na oloba na mingi te na pesi ziko pale ba comme okata oh lobi opoki ba te belé na pesi ziko pale ça pour de pale na pesi ba mbote belé papa Alain Bilavi Junior na Paris na pesi ba mbote belé maman Zozona Ande président Yoshua le président de tous les Abakouko président Blaise Ngoyi en Afrique du Sud, président Babakouk en Afrique du Sud, na pesi ombote, Mama Biva na Italie, na pesi ombote belé, Mama Katika Nika, maman chérie, na pesi ombote, Chouchou na Nyota, ya biso moko bambote na yo, staff Mbuta Lombi, je dis bien staff Mbuta Lombi, na 33 rue Maricade, na Château Rouge 75018, et Zawana, bokende vraiment so bokewana, bokuta yemoko Mbuta Lombi ya Zawana, bokuta Hortense Diaswama Zawana, bobeti pe tourne exotique, Mama Lombi, na Soise 17, Mama Anastasie, ba gros bisous. Mastalangai, Nadine Kadogo, na motema ya maître Charlie Agoyo, na peso bambote mbote belé, na famille éprouvée ya Dorcas Bolokoko. En tout cas, je suis de cœur avec tout le monde. Ma sœur Zala Makasi, je sais que les Andiana Bisson surtout. En tout cas, Tozo Zalawana pour le programme jusqu'à maintenant dans le programme peut-être le soir, peut-être lobby, pour le programme. Merci beaucoup de Carré. Voilà, ce qui commence bien finit bien. Je dis un grand merci à tout Batali Bissona. Bolokoko officiel, comme venait de le dire Miss Lolo, Toza éprouvé dans la chaîne Oyo. Dorcas Bolokoko to bungi sa papa nae, Olinga Dorcas Olinga Musala nae, Obengi na numéro affiché wana, Obengi au présenter ma condoléance, sope ko sunga pe après ma bête to boya pe disungité et ko sepem na mata pe ba dépenses à la moi mingi et ko ça les vrai qui un grand merci na bino Botali Bisso, merci à l'équipe technique, merci à tonton Valérie Mounianga, tonton Val, merci pour tout, merci à tout le monde Batali Bisso, merci à Edouche Kaboukou la maman 3 fois star de prix Paris, merci à tout le monde. D'ici là, portez-vous bien et bon, ce programme sur antenne de Bolokoko officiel. Au revoir.